Kilongo TV. Oyebi ennemi à Congolais. Soko yokinga bien. Kilongo TV. Totia kutu Satan na mabondelité. Même Satan aza kolo mabe. Mais ça m'a comme Satan tika que ça la poki Satan ma et mata. Kilongo TV. Mais commande qui a tout sa loi nati. Mais yo mutozo tala on dit mais risquer ba zemi ça na place à kotia mwasi et puis o tie zemi so que ne bomba mwasi pa bande ko la kolia sima et puis o éviter pesa ko luka o kanga maboko mwasa to no lipa bonga na sani. Kilongo TV. Akofanda bwe azapiaka kenda luka cop rien. Or bolingo etambola kanambo na mbongo. Na okosa ote bolingo za kwa mutuka. Soki ezange essence kutika lokwa parking lokwa photo. Kilongo TV. Nyama baya va biso yo yebi bien. Biso tokuti banyama. Ada eko kuta banyama. Soko mena mboko banyama basaki ba kiese ki ba timbeli danger va yeya. Tala kisasa mabanki mapungu pour makakala ba longwa ba nzete nyonso. Non mon Dieu non. C'est grave ça. Oyo ona ba mabanki ba ye. Ba mabanki ba ye o vers wana. Ba makelele ba makakala. Lelo komara. Nous avons clair. Tala banzete so kisasa okebite banzete muso sa mu PPE eninga na kasu mingi te kuma lokole ekeko banzete koma malnutrition. Kilongo TV. Ba mango te ba kala nzete bwebite muke mange boti ba mange boti rasute o mona mange tela buka bu ya tela na mo ingai manga beli kwa shoko e senti ba sini ke mboke eza na voie de disparition. Kilongo TV. Pourquoi lobia tala sera Mobutu nani ba yemba ina nzembo baboka ina nzembo. Kilongo TV. Elo umona musée moko afongoli mungongo na ba ikola ake na orchestre ba zuye aotanga koma mukonzi ko bazalaka na ipa soba tozaki na ina intere to kutaki na ina château le ministre. Kilongo TV. Ekende bipoche madi mo kitoko kitoko ndeni bipoche bomana ni bande oka bipoche Apollo tozobe ngo Apollo nani akufa na bipoche to Apollo ocha kisi ocha te eyaka evimbisi mise soko la place songi ezongi maladi moko respect bipoche abomana balukela ngo vaccin te ni vaccin ni kisi bamsi solo pakola sa fo monga muzo soki la mina tongo tia so ipo benda lisefu efungwa yo kasoka maladi bipoche. Kilongo TV. Et commissaire ana e jeune mena kati ya komi koko donc komi ava sa remontada fa luka bankoro ba viagra ba badaguda po sinon zoma kwa libane ko ekena. Kilongo TV. Ba pante belé mais soko tali Congo on a logique on dirait Pumbwa na butu. Kilongo TV. Koyibo bayiba kesaka wapi natali moko na TV parlement ba to ba lobela biso ba lali bango nyonso ndire bakenda yi matanga ba komi 4 heures ko ponge yi bango nyonso nananga Kilongo TV. kam nyonso Kongo ko so bomoka mokate na solo banelo ko Kongo ekufi kola nzala nzala nde so boma Kongo batu baso bima ezaka na kolela nani. Kilongo TV. Po mtu to za mikumba bilamane mobi biso makameza na kati yao nga una koma na niveau ke so ina zelo ka kolia te na sumba kata tena kiposanya ko sumba deja ezaka koli. Kilongo TV. So kolongoli kolo kotika la fille otambola boesa kolia na kokwela mizango nga fa na le photo ça échange kwa na bureau na moni li panga na sumbi na remplacer to sali compensation à bureau. Agence FB Business International. Otindi Biloko. Et nous avons la vérité. FB International, le 27 au va clôturer conteneur. C'est-à-dire, on va un conteneur pour Eya Kinshasa. On a un puce, voiture à monter, moto, vélo, carton, bilamba donini. Contactez Papa Fiston Basende pour FB International et Eya Kan Assurance Nyonso. Là, on est à Kimia, au Maringa Septande, na Kasavubu, au retiré yango sans problème. FB International, Batika, le 27 au va clôturer. Agence FB Business International. Otindi Biloko et Komi. Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Mesdames, Messieurs, fidèles de l'émission Autre Scène, bonjour et bienvenue dans votre émission. Nous avons ce réel plaisir de recevoir pour vous
il est grand par rapport à ses œuvres, il est grand parce qu'il parle bien, c'est vraiment un motivateur. Lui, c'est Pasteur John, il est à mes côtés, Pasteur John Toli Yapete. Bonjour, papa. Bonjour. Meilleur vœu, hein? Merci, Naïpé. Sogi, au fin du bossel, moi, bilan l'année passée, au moins, un positif? Nga sanga bilan na muteno osala bilan le na okoma stable na sentir que vie simbi sima na sali bilan oh ezaka baga biso komi na arrêté ba contrôler mbongo ba côté ba client ah de yo ça bilan ya nete mais ce que mon dia vie comme stable sinon ça bilan ezate mon frère na zo pesa conseil sérieux yo ke loko yo comprendre mon peut tamsu ba tu ba pe koyeba et ça bien ko wele la ko sala bilan avant l'heure comme un objectivité c'est pas la na mikolo kuta na ngota la kanini na bebisaki na bamba ni ezalaki bete sala bo OK mais pour na bilan wana za makamanzambe mutu o sala bilan peut-être na fin fond ya vie na suka carrière ya moni ke na kompe na place na lembi bana nde batke na relève siko bandi ko pesa bilan OK tala na bundaki esimbi a obebana boyebe musu bana olebeli bana musu to sokomi ba ona kae oui otiki musu na archive que ce que na zate ba fungola ba to lokwa testament mais ngasi ko na lobaka chaque fois période toza na moni ba expérience ba zwa ki ba kanisi ba zume na soko ba kweya oui shit moko soko moni somme site libre ouais o soko vendre lobi na limité o na nzambe impossible ça la OK yango moni nga na boya bilan à chaque année na komisa nzambe pas comme singa chaque anniversaire na ko fêtera kaka ezala na zimbongo tote ez anniversaire tant que na ko fité na kutaka anniversaire liboso oyo na ko sana mbongo soki na fêter moko e ko kanga ba video ya nyonso na ba o fêter de rampiaka on a fêté te ele kana en coulisses mko na ko sana mbongo soki na sasa anniversaire ba tu ba ye tant ba moi na fêter moko baba e seka fêter kamala na nyonso ele kaka le bombi mala et comprendre très bien c'est un peu ça ya lokola nde babakanzala ya mbula zomi esila na oka na biloko moko et bien voilà c'est déjà tozokota eza na bien napesi merci epai ya coordonnateur nanga Baudry Kanda na bosanité le pasteur Jean-Paul Mayet à l'homme de la foi le vice Cyril Arsène Modabi le garçon capable on est donc là avec lui on va parler il va nous révéler de beaucoup de choses déjà lobi asala année bilan te azelakati comme na fond carrière bongo akomo sala bilan et maintenant ozomonela mboka mingi ba mboka ekufi mon frère na kati yote na logique mboka sana ba pante belé ba pante belé mais soko tali Congo on a logique on dirait Pumba na butu tika boye pasteur John tika boye so le bela yo pour ko tala Congo na miso so mona ke passe belé mais oyoka na mato ke 30 millions bungaki 22 millions bungaki so tali ba pelo ko ba Gambie ba Tchad tonda Bidjan muke ba 30 millions batu bayi baka bango na poche kuna zamboko peso sala mape kende sango mondi batanga komba Tchad na ba Gouganda maka c'est la vérité pour comprendre nga c'est la vérité comment budget oya batu ba peko pesa payer 5 mutu moka kimi na ngope bimi normal mais so tali Congo na misu eza ko lala je te dis avec amour mon frère c'est pour moi na pour comprendre yango moni ko bonga Congo sana butu na moyi ko yibo bayi baka saka wapi na tali moko na TV parlement ba to ba lobela biso ba lali bango nyonso ndire bakenda yi matanga bakomi 4 heures ko ponge yibi bango nyonso nanga très bien parce que bato alobelaka peuple mais oyi salaire na bango soki 21 000 dollars na beti calcul na zotala au juste tozokende wapi mon frère na loba no clair otalaka Congo na principauté talaka Congo na ba quartier tala vie condition vie tozo vivre okokende na l'état bakolobe makambo susu mais soki na ba compagnie réalité mosusu comment ba expatrier bayaka kosala misala oba na mboka bazotia mikongo bazomona kama monambwa bazo souffrir bazo tourner en rond soko pesi plainte na l'état baboyi poni bazo faire kondima bango koleka bino bakolombo c'est ça le mboka nini bino bwana ba million mutu auti libanda ya corrompre na 3 000 dollars oyoki makasi koleka bana mboka mais tantôt na kesi na yo millionnaire si ba millionnaire balobaki baza ba millionnaire ya nini bafunga pe ba compagnie te rien ko bali bana ngo pena bende to finga bango bazata na boboto po ba ekuti ko nyoko la biso me ba pesi quand même misala pour mon fils faire ça maka mais si ko biso moko bango ba millionnaire bafunga sa compagnie ni kana ko sona ka millionnaire comment muto azole kana TV et puis na ko remarquer tous les présidents balika na Congo ba mabete bande na ba mauvais collaborateur ba président bana ba bien ba président ba mabete ngana sali na selonga na taliti na to sana obani na Kasavubu depuis Kasavubu to le kitiawa ba collaborateur ba mauvais OK ndimelanga mon frère mauvais ce qu'on a sens nini côté ni ba collaborateur ba mauvais ça boy
tata bimisi mbongo apesi mwasi alamba biloko mpona bana na bafamille mwasi azwi mbongo ake wenze abombi oralamba biloko ya 30 000 orazo te 5 000 abomba alamba te 25 000 alambi biloko ya 15 000 akaboli mbongo na nde mobala apesa ye ntango kotia na basani kokoka bino te koliesa bino na esengo te comme si tata yebi kopesa mbongo ya wenze te mama nde soki azwi mbongo mobombi po comprendre Vous avez raison. Au kama tokola matama kotenga parce que papa lokwa bolinga mama kanga emisu maki pe bana exacte. Parce que biso tant total c'est que papa ndé lokwa la tomoni mama ndenga alambi comme ça na boboto mbongo uti papa nzoka nde papa apesa mbongo bien mais mama nde kanai. Et loko tozoko yomoni tala même ba ministre so baleki na ba TV ba lo bialikambo pays. Bayaka na orgueil akufanda bazo pesa mi yo zolobela batuli kambo ezopesa pasi to bato balanda na sengo komo kosimba ba telefone na maboko lo bakochaka telefone lokola nete zo négligé on dirait za bossi baleka na TV mutaleta koleka TV alo balika na telefone na maboko te il faut bombango il faut na komikitisa ata biso to se émission to bombi ba telefone to mona kakutu ba konja mindele soka zoleka zoloba o sentir que humilité na yazo laksa ke alo bela population ba chai matoi to mona chef de l'état même mon président Félix Tango alo bela makambo etali même président Félix Tango bela makambo etali alo bela pays au moins quand même meeting na zo ba fait ki moi regret que mukonzi ye mo exemplaire ça na moi humilité mais bato anoma ndeko na alo ba no clair ba collaborateurs ce sont des orgueilleux ye bango ba nanzela bakomona bana classe akokatisa ora telema bakatisa kodoubler ozomona soko telemisia misi makambo nyonso minene bazelaka mpe kaka na lere bambouteillage bongo bakende koleka batindi mpe na leta te puissance inverse mpona kolakisa bino kaka tozokonza bino na nko meme toyebika bino moto bokokonza biso nayebisi yo bana baerreur wana yango moni peuple congolais eza peuple moko nayebi te nde nzambe asala biso babengaka bao peuple babanaïf te peuple congolais azande na boboto moko exagéra mpona makambo tomona koyo nayebi te so tosala nini kombe de mabale ekabwani bato kombe de misala baolela namoni jeune moko ebisenga alobi pasa na coopérant nakenda kosala na bacompagnie me namoni ondire na bebi natuni mpo anini nalobi ondire akoma nobat mema ekomisa ye ana ye jeune me na kati akomi nobat donc akomi afa sa remontada afa aluka bankoro baviagra babadaguda po sino azomaka libane ekena kikuraje babenga ye ezosisa nzoto ekwa misala pasi salaire muke mazomema biloko ya minene okolela nani mais bacollaborateur place na bango wana baza na problème te bacollaborateur chef de l'état ndeko na ngai omoni suivi eza nini suivi eza boye soki bosala lokwa balabala soki bapante ebandi koya na place bosala ekomaka monene bongo boya oyo baza na suivi kaka ya nzela bakokoleka bamoni awa fo sans moto ayeba koma likambo ne ya moke chef de l'état tosankani na pays lokwa quartier mpe eza makambo mosusu meme na commune na biso tofandi boye na baquartier makambo mosusu fo chef du quartier tokende na exemple pourquoi na ntango ya mobutu mpo monaka buku mince eza komoni président mais aza représentant na ye na commune olobi bien mais lelo tomoni buku mince ozomonaka lokwa neti eloko te fo maloba pene koma tina coin et puis omona na commune na bino boyebi na bino komba bourgmestre yango surtout chef du quartier azaka soki na eloko koloba te bakomona kwa neti motindiki matiti moko boye or toyebaki ke chef du quartier deya so omemi likambo na commune eza likambo ya somo c'est la vérité na bino kozala na nini oyo naolobi biso oyo oyebi wana mais lelo komangi sokoma na suka pourquoi bango moko bandimi bamikomisa pepele pourquoi alobi awa tala sera mobutu nani bayemba ye na nzembo babwaka ye na nzembo ezalaki te lelo omona musée moko afongoli mongongo na baekola awa ake na orchestre bazwi ye aotanga koma mokonzi lokwa bazalaka na ye mpe azoba tozalaki na ye na intere tokutanaki na ye na chateau rouge ministre ozotanga doki fome eza na baposte mosusu fotanga ngo fosala calcule 3 fois na oloba nini baza ba o responsable ya pays quelque chose bokutanaka naye na miso bato fo maske ye pourquoi bandumba basalela bango même une église mais babengama bata satan basala bonde rabu basalela na ndumba na bible pourquoi bomba basala nzambe pourquoi bayokela kaya na basala na bata mukini poza ki ndumba moko ya autorité bimana mibala makonzi soka lobili kambo botango benga mokonzi bino bozimbeba
Abomi m'infiltrer ça va côté nanda ça va tunyo sonde ba côté qui va fuya. Na lo bano makama mike. Oui. Na bolinga. Azaki na ndumba me na boboto kolinga makama nzambe. Abomi ba sala nzambe alobi ke bazawa te. Ba tunu abi azawa te. Pourquoi ba respecter qui pense ki na oran. Ndumba moko ebi ko melanginga bimana ba konja bomba. On peut même d'accord na ekoya kité. Même ça on comprendre. Na Bible ndumba ko so pas merci pour so panza ya so pek. Ba potre ba ki zuwa na solo ba bima la so ça coûte. Il fallait pas même ça fait tout bon bango ba terre ça fait temps oh ambomenga libé Ndumba ndumba et comme ça ma laisse kito. Comment déjà se plaît qui ni makasi. Oui oui. Koleka ba fia normal ba kene mabala ya bien. Et na lo ba ka exemple au moins on a c'est la vérité. Ndeko foko luka ko yeba. Oezanga eloko moko te ezanga tina na mokili. Tout eza comblé. Soko tanga et aposa makambo ko pesa payer avancement. Ngaza za porteur pour na poussa payer. Kwaza commerçant pour te kabana mboka bazo lipa. To salaka avancement biso to na besoin na port na ye pour to avancer. Kumisa remorque, kumisa muta pusu bango tu ba memi. OK. Bango nyonso ba memi. Oui. Eloko esangi Congo. To lingi ko kumisa classe to boya bato misala c'est or misala c'est de tombola pays mba. Mboka soki le kaki mikondi mitombe na muninga azate. Oko diriger nani? Omona kate oya tanga ni yakondima muninga tata moni na tefa na poste. Eh biko le ba français il a mal parlé. Omenga sona koti pas 5 sala boy. Ba chape o pe souté ona ona Congo ku fili ko la français. Français mte bomi boka. Français bomi Congo. Ba te beti di fête baza ebele. Ba ta ko tanga ba leki Congo. Oui. Bandima makate so ozana ndako ozana muta tanga linga su filme te. Attends, laisse ça. Oh, regardez-moi ça. Oh non, putain de merde. Au moins, ben, mission, ça c'est là qui en haut. Ah, ça t'as qui? Laisse. C'est pas si changer mon sous. Bana ba commis privé ko tela ka ba dessin animé likola muta français nanda. C'est la vérité. C'est la vérité. Pona ko landa logique ya mukile kende ezani. Mukileza fona lingo makasi koleka ona moni. Ouais. Comment na kolinga nzambe makasi koleka yo mutu tosano boy. Comment na ko pesa pays faute 5 na tala ba nani baza bazo diriger. Ouais. Comment Congo na tala mettre ba prier le Congo na ko prier le Congo to prier le nde batu ba na kacha Congo. Po Congo mateteke yolote yoleke ngabate. Oh, e bale banda lumumbe tigala ka place ça. Ambushi pesa kana. Congo ngana se biso central. Congo akaba bo prilenga na kena bino wapi boboka ngube boya ko bima boboka nguba na ko bima makam na ngate bino na bino boya na bato pêche na fleuve non c'est pour pêcher bala wanga te le bakati tande na zalia bo sali prince te na pe bino secondaire ni ko le kana libulu est-ce que ça makamba Congo wanga ta botima yemoko est-ce que aso sa ningeza la bongo rien alors na zo biso makamba Congo ngana za problème te ah ba sali ba so de mouton Congo boy te Congo boy so de mouton aboyi nani ayambiso de mouton nga ningi capitaine eza kwa stade soki tondi bato de bode fo miso batika libanda bolanda match na TV boboyi mboka bolingi miso tu awa siko kisasa komi kaka tolela te biso komi kaka faut ya pays bino moko bomilingi te botondi si stade de bode ma bolingi etufuma bokufa où est le mal Congo c'est binoni bon étouffement botiki ki ba province vide on dirait qu'on est à pays mususu balandi minde bakanti minde pia kalipa Chance que tu m'as dit bipoche kenda libela. Ekenda bipoche m'a dit mo kitoko. Oh kitoko ndeni. Bipoche bomana ni bande oka bipoche. Apollo, tozobe ngo Apollo. Nani akufa na bipoche to Apollo. Ocha kisi ocha te. Et ya evimbisi mi se soko la personne les zones. Maladi moko respect. Bipoche. Abomana. Ba lukela ngo vaccin te. Ni vaccin, ni kisi. Bamsi solo pakola sa fo monga. Muzo soki la mina tongo tia so ipo benda liso fu efunga yo kasoka malade bipot malade boya dépense malade mo boya dépense malade on a fa ba kotsa ngo pena na lauréat avant voyager kene no sa te sa bipoti lauréat faut za bipoti aboma mutu te tia ya zonga na se biso potala mboko yo pasteur moni to na pays moko nde kunanga po ba passer ça na période passer ça Parce que banya oyi banyama bayibi mukili koleka biso madoto biso totongi bandao bato ndoye ba pasi salaire ezate banyama ndenge nini banyama baya va biso yo yebi bien biso tokuti banyama ada eko kuta banyama soko mena mboko banyama bazaki ba keise ki batimbeli danger ava yeya tala kisasa mabanki mapungu puma kakala balongwa banzete nyonso
Non, mon Dieu, non, c'est grave ça. Oyo, bama banki baye. Bama banki baye, oh vers wana. Bama kelele, bama kakala. Oui. Lelo komara. Nous avons clair. Tala banzete so ki sasa. Okebite banzete muso sa mu pepeye et ninga na rasu mingi te kuma lokole keko. Banzete comme malnutrition. Bamango te ba kala nzete bwebite muke mange boti ba mange boti rasute. Omona mange tela buka buya tela na mo ingai manga beli kwa shoko. Senti ba sini ke mboka eza na voie de disparition. Banyama bakimi mboka. Na ebisio bama banyama ba no ba no clair. Mais bangungi na ba nzinzi ba fidèle bango bazali. Bangungi pe mingi bakomira bangungi bazo so su biso sote. Oh alia ka bien te ngungi soke su mingi te. Ba ko bela na nzemo kutala. Na lo ba no makambo yo. Ou allez-y. Au moins comment c'est qui ba no clair. Si. Toi na l'air moko mon frère Selonga. Nde na opesa batumeli so ba koyoka bayoki. Te ba yoka. Na vie ça kotala pays place osate okoyinango mingi. Osokoti eni mingi omundi batwana kanda okoti ba souci otevi kaka. Yo moko nde kolo yo salela yo na courage osana ngo. Ngande na zana bike nzambe lokwa pianga pema na za. Effort nanga kozwa nanga eza Congo te nzambe ndako diriger na kende wapi. Parce que courage nga na kochana moi ndeko pianga lipa na 60 francs. Oui. Kota ela ka batu na oui kota ela batu eza bien. Mais na ba famille surtout ko contacter. OK. Ba famille na biso ba koma na sujet ya kotalaka o babaka o komi cible ya donc comme actualité à litio. OK na kwa kotala yo ndeko nanga. Oyebi ke tokola nous na passe. Si si. O du chance ko vie. Comment nga po pistonner ngo zo boya. C'est ça. Ko promettre ngo tikelanga tike na fufu. Mais ozana bana mso tinda poto mbongo eleka nga mwana tata mwasi mwana mama leki. Tantonga na kokenya ngane ko simba koleka bana na yo bobo yaka. Momona mate malamu msu bobo yaka kosala bana baninga na suka bana bini bochela motema ba shita. Obo mona pamba bazwa vie. Eza kana ya nzana. Bo sala ki kana na zongse bino retour. Te ata na Bible zabo. Na zo bano ponele. Tozana boningo wana te. RDC sana motema mabe balandaka mutu na flatterie. OK. Ndeko on a le botiko ndi retard au moins na batu bango te. A contacter na famille. Mutu moko faire promettre or promesse ya mutu eza shone ndeko sala. Oui. Ako retarder yo ko sala obwa ko sa pe na si c'est makasi tia ko lemba bongo na kosa na $10. Makosa ko peso 1000 banda cop. Alexis le temps ko ba copie nyo soli ko promesse ndeko tali budget na banque na ye c'est ka ko sala. Tango ko mari mo motema ne balu ka usu kana c'est ko mide na famille ko munanga e baby. Soit oy a freiner. Ce que vous appelez na choité. Tango ko tala trop tard. Yo na peso ke keba ko sala ka sima bande ko famille. Tambola na ba camarade tambola na ba connaissance pour vieux outil na bango même bible ange ko kitata pesa relation ndemo tambola na relation ça ko contact na ba famille ezaka toujours na famille na linga famille kutana ba na famille soki boza bo solo chaque famille eza na catégorie makam na bango la plupart ba famille na mona bana batata mwasi mama leki tu batinda poto mutana botaka mi bale matiso 17 na poto lelo chez bango soko telo ndeba zaka na mutu na député poni ni kilo ba tebele na mbongo ba kotinda pesa nda kuva valeur mama na kola komi mukola komi lokwa kenda poto poni kotinda bana esangane belezo pesa équilibre comment batu babonga bakanga mbongo na banki me baleka ngonyo soke batela comme baninga na mbongo ba kemba problème lelo ko lekela ngati lelo c'est drôle au bomba ba million au bombela ni nini ndeko nanga comment nga na ko benga ma millionnaire mais lekela ndinga na sima azo kemba comment na benga mi millionnaire na famille nanga batu ba souffrir comment na benga mi millionnaire penda boso tali penda bana yaya nanga azo lela na bana nanga e balanité comment na fête osali si bana ndeko ba ye batu tu ba sentir que ba o ba différent na ba o oui mais boa famille moko millionnaire cause la et pour ato fuli bango na bomengote tia bango na kimé moko ba sentir que ba pende ko mutambongo pourquoi na mindele za soko bongi au milliardaire bona mindele te wa bongi na bali musique na domoko boy ta la famille na e a libérer bango tout bazaka l'aise si si pour bazaka même na standing ba tia kakate mais na bisote biso au mona yaya mutambongo oya landé na sima zo mona mamona mbwasi ozo mona leki na ependa mbange kitiri kola mokate et puis so akabeli leki na mbongo c'est que landi c'est que pousse sima pas que ndotiki mabaya na chantier yepeli ko ko fale ngale ka millionnaire wane kala so me la biero zo ngole mabibi nenga tambaki na moyi azo kosa yana nga kabeli ngambongo landaki pousse akabeli na volonté tayo baki kino balingi makamboyo deni député kasi yana nga député ngoti pocha basili to ino komba ya me kuna mona kama monambwa on dirait tipo mawa nazo kabisa yo congolais so bengi millionnaire kima congolais qui millionnaire ba zaka ya maloba
même compagnie afungolisa te ata deke tia pamba tia na nzela asala te bato moni bapesi transport bato mitema malamu balingi pays abonga te abundi azuma fait $1000 asombi deke tina ye atia na nzela po esunga bana mboka mais bango babengama bamillionnaire bazoi basoki na pays soki wapi basaka rien bafeti na poto mais bayibeli awa soki esisa mbongo na poto bao bakenda poto te banyokomaka awa bazosaka mamisala mpona kosunga su bana ya mboka okoremarke mpe na place yango bapesa bana mboka privilège bazopesa nde bapaya bakolo mboka kachi awa na nzela bapanzi bato combien ndeko mboka moko te okokuta bana mboka baza ya kotangatanga okokuta ndambu batanga misu batanga te même les États-Unis eya na place misu baaméricain balingaka lwa me batikala mpe bana mboka espace ke bosala ofele mpe boya bino yango awa na Congo bapanzi bato tout comme si biso tutu abeetidia bato tu babengama batanga te bamona bato bapanzi kwado balongoli na oloba no vérité sepeli mpo bakosala bongo mais oyo ozopanza botie bango wapi koma garçon kosala kopo bokangi garçon moko azwi moto bando bula bokangi moto na ye aolesa mwasi na nini mama mo azodebriller atangisa bana na esana mapa sabolo bata mama longwa bobuki ba jeune batali piaka kisasa bandi kokopela ntango seloko bokangi ye tolingaka koto biloko ekota te mboka nini bakende oteka mpe batika wapi kasi bazotya propriété ngai omoni makambo so boloba bosaka makambo na logique famille kotalaka intere kasi place noli mpe monani totala baninga pamba Congo ebebi te bakongolais biso moko tobomene tolingani te congolais soki ayoki mopaya azosala eloko akopesa confiance koleka mwana mboka so mwana mboka azoteka kolinga te mwana mboka sans sortir misala mpe bafungoli te babenga bayaya yaya badebie na bakope excès de passe ya mboka totali so totali tokokufa nasala ta mesa awa nateka manga nasala te loko mona sukola mituka nasala te loko moko benabeta kope kwado soki opesi ye mosala malonga akoya na ye akoya yango na bosali yango te kozala congolais eza lisuma te mpo nzambe natie biso bacongolais koma bino bakonzi boyebi kopesa population réseau te me bozoyela kopanza bakopo bazosala oyo bazotekela yango na pasi parceke bolingi tokende wapi okopekisa kulu na ndenge nini tanke entuka oyebi ennemi ya congolais soki oyokinga bien totia kutu satan na mabondeli te meme satan aza kolo mabe mais ezali makambo mosusu satan atikaka esala mpo kisata emata de totya ye na makambo wana mpe satan apekisaka mpasi baintere na ye eza te koma satan abenga na satan satan soki abengani satan kopa satan ebebi so bino bacongolais bozopekisa baninga bino bacongolais baprogresse mpo kicongolais ekufa yao moni toke eshani kuna mpe tozobeta bamatch yaya balo ebetamaka kanal oyo différent nzala esisaka makambo nyonso kongo kozobomoka moka te nazoloba no eloko kongo ekufi kola nzala nzala nde ezoboma kongo bato bazobima eza kaka na kolela nani mpo motu to aza mikumba bilama nde mobi biso makambo eza na kati awa ntango nakoma na niveau ke soki naza eloko kolia te nasumbaka te atanaki mposa nya po kosumba deja ezaka koli soki olongoli koli okotikala vide otambola boye esa kolia nakokweya nga afa nalia foto sa échange lokola na biro namoni lipanga nasumbi na remplace tosali compensation ya biro donc azo économiser kongo eloko ezoboma ngo ezaka ngai nakotikala kosumba te sans lipa ata nye eye ndenge nini jamais nayebi je oyo olingi osisanga santé foto sa échange zela koloka compensation ya biro ye azokende oyo azokota donne yo bazane ebele baomona ça ne va pas rien ne marche au Congo mingi bakomi obule babima na bango yaya kobima yango babima kobima na nini avo bima foza na tike te yaya bajene misu mpe babakisengi awana na kisasa mboka na ye moko azosila mela yi mpasi bongo mpe mboka bapaya nde koyeba nzela mboka na moko yebi lingalo oyebi nzela te nde bapaya koyeba bosaka na kobima okende okufa pamba ozonga mikuwa awo ibima bima yo bima kati yaya na bima nazonga na bimaki na bulike nakebeta tour nazonga nakutana mpe na maloba mosusu neti natikala mpo namonaki mboka yango kitoko me nakotala nakidiba mpe na ndenge namoni bato mpe mwami te mpo kikongole kimotema mabe ya kongole eza partout kimotema mabe ya kongole ya partout kosana toke na mboka mopaya omoni kongole obi ozwi kimia okutane na traître koleka jida kongole aza traître koleka jida donc olobaki congolais tina étranger azogarde kimutema mabe makambo congolais soki poto kutie kuna tosali 30 ans yasala 30 ans yo ye oyo ayebi akopesa jamais pasi na pete akolingi onyokwama nde yanyokwama me yayebi nzela na pete
Et puis que ce coach aussi qui même ya ko pekisa yo. Congolais ku tumde ko muninga na propre ba fandi na kuna. So ba zuli kamu batala na kaloka famille. Mais moko so ka bi kamu ko bombela muninga me bana mboka ba paya. Oh. So ki ngo sala erreur sala bona ba yemta kendo fundo po ba benga no ya tika la libre. Aïe aïe aïe. Moni mo paya ko ya mbembango, ko pesa confesse na Ugandais. O pe confesse na Tchadien, o pe confesse na Camerounais. Ke mutauti RDC. Akomona ako kosa ko yambolo kwa lingi yo. Omaningane na bi terrain, yo poato bi ke lokana moni mutu na ngaseke na mutu malamu ye. Yo. Okobetele masolo nyonso nzoka kangi ba piste. Oyo lingi osala yemta kendo fundo kuna. Tango pe bakokangwa ko kosa ko yebita ko tala. Otambola ki mabe nzoka mutafundi ye. Congolais. Tala. Ate ya biso ndenge nini? Na lobi na yo keba na Congolais. Congolais le qui Satan na haine. Ah, ne dis pas ça. Matière basalela Congolais. Matière basalela Satan. Oyebi? Matière basalela Congolais. Eza matière etikela tango basalaka sa Satan. Nde bimisa Congolais. Tozo badon nyonso mabe. Ah. O ba Congolais zo le ba politicien ya Congolais RDC. Congolais nyonso. Non, le bano polele. Et puis, il faut remarquer, Zaïrois, on a Zaïrois, un esprit malade pour les Congolais. Oui. Quand ils Zaïrois, ils ont un descendant congolais. Qui sont du mouton à Zaïr, l'air à Zaïr. Pas un caractère différent de Congolais. Comment ça? Un Zaïrois a un esprit équipe. Un Zaïrois a un esprit que, à Tazana Chaba, qui est wapi, à l'aise dans le pays. Zaïrois kola ki na boboto courage. Comment on a bato kola na Zaïre? Ata zapia kazaka na maîtrise comme ça c'est l'avenir. OK. Un Zaïrois tala ba yaye ba leka na Zaïre. Ba sala ka mobulo makasi te ko sala ba bêtise, mageto zapia. Mais tala bana ya Congo. Ba yo kakate makao mabe basi mibali ben poli olo bana aya zongisi be. Ba zo sama ka moko zo sentir qu'on dirait mitu e baby. Bon, poni ba ina lera Congo. OK. Ngalba no polele so yo kinga bien. Toi na lero yo. Pas si faut te ya kabisu. Oui. Mais pas si ya Congo te ya kabatuke. C'est ça le problème. Tozo mi koti na ba besa to ye ba passe OK. Ba quartier peut to koti. Pour remarquer mikolo te. Et puis toke malembe na. Comment ba jeune congolais ba mila masanga ma be ozo te na bamboka ba pa ba bwaka. Mais toi, on a des usines depuis Kala par rapport à pays mingi zuma sangi zote ka moins cher. Ba compagnie à brasserie Kota Congo depuis l'indépendance de Côte Afrique té. Toi on a brasserie masanga so o monde o ti le temps temps. Mais les loba payer mike bimisi que zote ka masanga moins cher que les pays oyo ba brasserie ya 20. Pe pays moko te na Afrique ko les kabiso ne bala munene. Oh et balinde mai masanga saka kisi moko ba chaka basanga saka na mai. Mais ce hôtel masanga na Congo ça cher que les pays nyos Afrique. C'est ça le problème. Pour moi lâcheté il y a des responsables. OK. Toi les responsables moko baza na éviter toi on a ba traître. Ba traître. Ndako ça na ba traître ça toujours mal à l'aise. Ouais. Un est dominant kaka. Voilà. Je dis merci à Bojeri Mayata, merci Nathan Kifuta, merci à Fiston Basten de FB International, Motema Nathalie Zeko. On est donc là avec Pasteur John Toli à Pété. Je pense que tous à Toli Nazao le banayo ba jeune fille est belle. Comme na moi difficulté à ma balle, même si tu dois soulever point wana. Difficulté à ma balle les apo mi bali bana mbonga malungati. To nanga muto zo zo fini talaka ngamo kolonga na soko kangate mena ba sa charge. Yo mo kolo yo. Le fuma comme tout le baka. Oyebi ba fille belé ba kuté na faux poule et puis ba kuté na poke mi balo ba ko ba ventirer belé. OK. Donc on a ça conseil soko zi mo balo lingio na vérité. Tinga me libera. Ba mingité. Ba race on est rare. Ouais. Mibala batikpake ba comme le en voie de disparition. OK. So moni mobala lingio na vérité ata zanga mbongo mazana bolingo na yo batikalité. Mibali minga kisala batikali discours. Bolingo tikali ka l'air azapia ka soka $10 20 akimi yo. OK. Pour moi na ki mobala zana mbongo lingio a honorer yo a opesa mo ba 100 francs so l'action bijanda ba mingi te. Mibala kisasa na bi bangoti. Alinga bar te alinga yo. Oh. Bah ça ça barre de tâches. Bon, mais basi pe on dirait comment on ndenge moko basi ba komi bato ba intérêt. Basi ba komi na ba intérêt ba moni mibala ki ça c'est ba sili confiance. Au moni moi c'est pire confiance na mobala to ça pire ka melinga na boselo pe na vérité. Amona ka milango azwaka. Avant on mela c'est
mibala kisasa kosepelisa nde libanda koleka mwasi so aza pia kokosa mwasi na masolo ebele mpo mwasi alingi makasi mais ntango akozwa mbongo akolinga mingi kokende libanda koleka kopesa mwasi ordre koma banyongwa mapa ya mwasi na ya bana ozocola ngo mozolinga kolango yaka na kwiti mais nyongo kofuta te mais nazo biso basi ebele bakoka koloba te mpo eza soni so na beteli famille bakoseka nga mazomona ke na mobali oyo nalingi masala nga bakanai banyonga mapa ozokoka te aloba na makambo ya mikie combien de jeunes filles bazomona boye mobali moko akosi kolinga ye mobali mpe akoli na famille bien atangaka mwa français mwasi amitiki boye pa bando monela mwasi okanga lupango mpa mwasi te mabokotangwa na otala leka boye nyama koto boye okangela mwasi loka chauffeur na vola naoloba na yo combien de basi bakeye bavoyage bakanaki te likolo akane ya mibali yana mobali mosusu abala o te akoma kwa kobotolo ti shebino mpa monike shebino moto akotya ekali aza te yaka mwasi azobanga kokende nzela wenze mpo bakokale na mobali kuta kobotole na mbongo bafia na base ebele mobali asaka neti abwakisa ye malingaka te oke na mobali fo bimela mobali wana bakino wana momi na nga mais kuna komanda na mwasi na bana mibale azotya fia bato mal à l'aise fia azotala mama na ngai nasali nini soki obeta mpe lisolo te mpe ezokende na moto moi basaka nzela akimi oyo akende alufu e akefana na lufu nafana ata na frontière mpona monaka za te mais kuna mpe akuta nsi na mibali kako voma kutana mibali oyo akolingi esika ke mobali akalatyaki mal à l'aise aobebiselaki bakope ebele mibali yango baza ti lelo ono baka basi mingi bawana bereri mwana mobali moko omoni eke adebriaka mpenza te aza na venir to ndimi obotana ye mwana soki na peya kaka oyo epuis biso mibali tanto yakoflate basi tolobaka te oloba ndenge nini toyaka na $10 na biso moko toyaka nango so tozwi wapi tozokosama singa naza prêtre ntango kotika nzoto kaka seme ekoti mala ondimona mamomonamo omonaka na premier ezemi deja mwana fo likosi ekita po kolia deja mabe depuis libumu mwana depuis libumu mwana sante ya bien te mwasi akosenga mobali manga ata nguba ozela mama te ka fufu bongo alesa yo yo motie izemi mama molei singa ata transfert yango ya ekipe to ya classe eskenaka mpe na 1 fe ezala na 1 fe sa ata d ozomona bandako ekomi deso mwasi aza na ndako ya libala akomi na mawa poko nalingelaki ye nguba nanu ya deso koki osomba te me mobali makasi na nzoto moyo ebimaka ti mpo kofanda na mwasi botanaka mpo bosengaka kosenga lokola likelemba tolia te vrai mobali bimaka te ate osalaka te kende otelema ata place ya dame ozonga na poka mwasi atuna ata yo na wuti outaki wapi sima okosaki bafuti nga te lelo nzokotemaki na nsima dame oso temi na nsima dame wana mpe otali bamatch ya dame wa discussion moni ozongaka na eloko te kasi na discussion dame nde ntango okotela moto azolia mingi akotala te lokola obelinga mingi zwa mini frango yango oyo okepesa mwasi sema ata sakombi ya loso mama comment avec la mona pays tayi bakopi nga moto atalaka nazanga kopi mbo avec la mona pays te mayaka na kopi amoni te mazwi wapi bongo motali lokwa nga mpe te lokwa moyibi voilà natangi futa boti kanda nini mboka oyo napesa conseil te pesa conseil tokoselaka kongo te bajeune garçon mingi nde bayebi kotya fino bango na danger ntango bazokufaka na bamoto nakokoso te zala responsable akola azanga mbongo maza na sagesse akobomba mwasi na bana ke ozala jeune obimi lelo tozomona basanfa bakopera bamona kona kime bozotya mwasi mal à l'aise ya mwasi ezaka bomengo te fo asantaki na bali mobali moko elanga kimia oye na 3000 pesa ye asala wenzi banyonga alobi ya bana futa makambo so bite mama zela tosana boye bongo tokotala boye nsima mobali asanti ke te mwasi asanti ke mobali aza na avenir na kotuna place asalaka te me alingi nga na bana mibala kisasa balingi baplainte kogangelaka basi leri nyonso koma moza na mwasi na lupangu oyo otelemi bafi ya quartier osoyo na bango mingi koleka mwasi ya ndako mwasi ane sobi kaka eyaka nanu te boniki na soko ya nazana bango boni tala kuna mwasi na yo oyo obima kotika ke na quartier abengi yo kaka po alakisake wana mobali na nga boso ese nini ayawa otopesa mwasi valeur me o te boniko na soko me ntango yo okende bakoloba nini mobali okuta bangaka mwasi na ye te mwasi atikaka na nsima azosila valeur ntango azotalaka boye mingi ezokota nzoto nzela nde kofungwama ndenge nini soki mwasi akomi tala yana mabala mosu ekufa mwasi nde apekisa mobali azwa olinga ye mabe ekotimbela susi akomi kaka libala oyo ekufa koto ozokenda toki ekopo fo babengana yo mboko oyo tala bana makambo misusu tala
comment ndeke ava tia zemi fa luka sala zala ndeke moko te sa zala tia zemi bana make ko tia wapi. C'est la vérité. Ndeke atanga te mazana souci ke fona tonga zala fana tia zemi. Oui. Ora tate zemi bongo ba kokange to somona manada mena ndeke. Dante. Somona ndeke bo muninga ba memena kashoba ndeke. Akosa deso de ndenga lingi mutoko kange azate na ba sala sana mandeke na sana nuza zala fana tia zemi. Nyama zoba sali zala bongo yo mutu pocha mais finalement boko te ya mawapi. Ndeke azobongisa zala fa tia zemi. Ndeke atala ina mwasi 8 mois jamais ko tia zemi soki sala yate. Noko nyoko la bano pa pamba. Et puis bana ngopese ba koli ba songela ka ye te souci ndeke uti wapi lo sambo pe akete ma wane oti ene pa nini. Poko te mandenge ni. Magam na lo ba so kanga. Mais comment ndeke to salwa na ti mais yo muto zo tala ondime o risquer ba zemi ça na place ko tia mwasi et puis o tie zemi so que ne bomba mwasi pa bande ko lokola kolia sima et puis o éviter place ko luka okanga maboko mwasi to no lipa bonga na sani basi ebele bakoti prison makala sabasenga prison ouais ezaka mutami kangeli na ndako azifungola ameli makamto so mona na ba na yo non, c'est la vérité. Vous avez raison. Tala. Totalement raison. On a le bar, on dit mangale loté. Tala ba chien ngwa kisasa. Ndeba flata kabati po ba tiase. Akofanda bwe azapiaka. Kende luka cop rien. Or bolingo tambola kanambo na mbongo. Na okosa ote bolingo za kwa mutuka. Soki ezange essence kutika lokwa parking lokwa photo. Po kameza na valeur lukela ngo essence peta etambola. Parce que lelo kisasa mibala kisasa ko tiase mazana ngo champion. Mais pour nous bomba moi ça me malo ndeko komanga na soko sa jardin na vieux na koli na pasi na tano ko kola nange te ingate mais na kendo ko so moi $10 $20 on a banda copie na ko sala pe mata fana tia zemi na wala liko so $10 na kendo na zemi oyo ko na danger menga na so sala te to ko kende wapi to kabela nyiso ka mama abomi na nunga na koli na yo mwasi na ngokota na konta fufa mama omani makamna loba des places même nzambe soka tali habité o aza mutu te tikana nyonga lisusu nzambe ba sepel anyonga kako oui nyama nyonga ka yana ba kopa pexe mobala so likolo konyokola mwasi yana ba kopa musa salité habité mobala so na pese $500 des sortes de quota atikala kana ba 100 na ba 20 akoli so na age apimeli mbongo okendo tubela oli suma te ozabo olingin foyer na hotel aotala moi 20-30 olingi bisengo koleka foyer makamba bano kipaka te koma bana na yo jeune garçon bana baola telo kwa bato kala mwana mukezo tamba na kechi moko deja balate puis ozo soma mwana kechi na tombola te kechi na Koweït Koweït ezaka ba sokoli ba kechi moko ezaka so te misi foyer la yango moko boya moyi. Mais c'est lui moi bato on appelle les âgés au bazena banda ba on a déjà biso kolele mwana zana on a 2 ans abida ke kechi na ngafona tia suba papier na kati quelle pauvreté so banda mwana depuis makanisi akozaida ko bonga wapi akobanga ko kati ya prince mwana mbaki makambangu te soka ngaki masapete ngomoko epungwe azokamwa sapato elingi ngate to kande mama elingi moins cher. Quel carton te, quel ballon te, quel a 3 ans, et bien, bomba calicateur, il faut se caler ma bague au tongo là. Comment il est boisé en moi? Quoi, assassinat? C'est drôle ça. Nazo bisayo. Moi, na sisi nguluma, oral comme kamba classe, bomba kande ba sachet, pe chaka moto. On a dit wapi? Ko ba classe ya bisi. Kala mboka oyo. Boko sa bombi sa boyeba. E Kongo pété. Et pasuki. Voilà. Merci. Merci à vous qui nous suivez. Comprenez, on est avec lui, Pasteur John Toli à Pété. Merci beaucoup, Forcina Kiakou. Merci, Pasteur Kosilandou. Merci, Lévi Cyril Arsène Modabi. Méline Zembambou Sanyote, Angèle Boïka, Moté Maginian Boïka. On est en train de chuter avec Nathan Kifuta. On est en train de chuter. N'évitez Pasteur John. Le programme de Mikolo est en train de. Dans sa langue, tout il y a des nepsakio. Ga Nzambeka. Na pia ka faute na ngate po ngate mna senganga ba changa kucha. Ngande na dirige makamna sala ko memanga na bere na zonga na vano mapesi Simba. Comment na okabela nga mutu mususu kanga ma na pesi nga moko kolunga na miyo kama wa te. Yo moko yo kela yo na po ba kelo ma wesi Simba.
kokabela ko batu te lokwa koli vous a trahi. OK. Je te dis avec amour mon frère, vraiment côté wana Zamba Pambola ennemi nanga numéro 1 des diables. OK. Makambo Satan nanga ko chonga na mutu te. O ate ya Satan mingi nanga to kopera kate. Ça je te dis. Ouais. Satan oui. Yebisa bato préféré pour baki mantera na ye. Mais ko kotsa batu diabo Satan na mutu te ba ko bange makasi ko leka kolo muki. Ngana saka nde publicité kolo muki mingi na courage muki. Nganda ye naza na mentalité nzamba changa eleki Satan na mayele. Kwa pesa ngatu le pisa ko kima epa ko kangati. Comment na ndo bange mingi amona na répéter. Chasser ti wapi. OK na wapi. Les réseaux les kanga na kutala kai mingi ko le kanga moko. Au moins mutu msa ko banga pe Satan mingi. Yo, so bateo mabe on mona nyoso faux. Kope ko ya musala ko ba ko sala o mutafungesi musala sa mutamisala molili. Ancha sala ki compagnie wapi. Toko sala ka wana toko zela wana toko bongela wana toko tubela wana toko tilola wana. Mutu nzambe na ye. Soki mukilo ezaka mabe yeso ngaka ya tangaka banga depuis mapata makamutuka na musika. Bo sala nde boye posoka nyacha be abebi. Bonga yelani. Tango yaki seke ça normal. Aboniko. Comment vous kabeli ça te siko ça été. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur John. Je dis merci à Michel Bombele, merci Jean-Didier Motonankolo, merci beaucoup à vous tous qui nous suivez, vous qui aimez Rabbi Mavinga. Merci à Gauthier Kele, merci à Trésor Ntingi, Nathan Kefuta, merci Maman Mati, Motema Papa Gilles, couple Pasteur Gilles Kalufando, merci à Papa Michel. Merci beaucoup à Fiston Bastien de FB International. Et merci à vous. Numéro de contact, je vais vous contacter. Numéro de contact, 084 75 18 112. Si vous comprenez bien, plus 243 84 75 18 112. Vraiment, dans le tout fort, tu l'as pété basse. Quand on a zongela qui sur le récit na vie, c'est le numéro 0. Numéro 0. Vous voyez là, vous avez un petit 9 fouté. Zalaga 0. Abima chiffre moko bololé. Poye moko soko kene bako boya yi. Mais côté tout un kende na 9 so ba choli 0 bako bima pamba pa bako koma pepele. Soko pesi confiance na 0. Soko ke cop ba 0 ba yi si ma chiffre koma kaki kilo. Et mati. Zalana au 0 et Gozagito Gomingi. Merci Papa Thomas na Belgique, merci à vous. Merci na Bandegonyo sur la Rabbi Mavinga ou balana émission nanga. Merci beaucoup à Bodikana, merci na Bandego JFC. Je pense que samedi on a tous ensemble après ça on va monter na musika. Les gars mon kamba lobi to kozala pe ko Simba Kitoko Makasi. On est ensemble. Merci à notre père Nyonso, Sylvia Mambi, merci maman de la foi, merci papa Thomas, papa Emma Lezo, papa Emma Nabosem Note Nyonso. Notre père, merci Nabino. Numéro Yassika. Merci beaucoup, pasteur. Merci mon frère. Le business a ses idées. FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business et pas Fiston Bassene, à Bizot Kotozane. Maringa 72. Maringa 72, c'est là, j'explique. Alors Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, elle dit que na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frais aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Pedro Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Tangier. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International, yangone masolo.